Merci papa. Dengo pesibiso nzela akoyoka. Matei o chiko pesa biso banda mukolo na yenga. Oyo bilaka ya batata ndenge tofanda ki na 5 mois awa. Papa balubaki boyi kofanda na bango na 1989 awa na Nkamba. Donc basalaki senteuse ndenge nini batambusi lingomba na bango banda na le 24 décembre 1959 kino na 1989 soit bakotaki awa na le 24 décembre 1988 de 59 tina 89 wana esali mibi boni 30 ans yango papa basalaka synthèse na bango. Normalement ezalaki likanisi na bango na 30 ans bafanda mikolo ebele awa na Nkamba ndenge na lobeli yango tubasala synthèse makambo nyonso oyo bango basalaki bango nyonso misato pendant 30 ans. Kasi balobelaka yango ete soki balobaki ete tokofanda mwa mikolo ebele soki sanza mitano na Nkamba nde batu mingi bakimaka mpona nini bapapa bakoumila awa na Nkamba. Ya solo toyebi ndenge elekelaka pe posa na bango ezalaki basala 5 mois te na kati na Nkamba. Bakokaki kosala même 8 mois. Kasi mwa makambo mosusu ekotaka na kati yango imonanaka ete après 5 mois bakei na Kinshasa. Après papa Mfuma Ndongo ayaki kozonga lisusu awa bafandi na papa Mfuma Mbanza pendant 3 mois. Wana papa Kulutu akendaki muke kuna na poto soit na Bruxelles. Mais papa Mfuma Ndongo alobelaka yango ete mingi papa Kulutu bana okende na Bruxelles soit na Belgique. Ezalaki na Tina ezalaki ete gouvernement belge ba libéré ba dossier oyo baki ko condamner papa Simon Kimbangu. Likambo monene tiki nelelo oyo bazana yango bango ba belge. Likambo yango ye moko papa Mfuma Ndongo akolobela yango na maloba na ye oyo tokoyoka lelo. Ndenge na lobele yango ete bafandaki pendant 5 mois. Mais papa Mfuma Ndongo mingi asalaki répétition ya makambo nyonso ndenge batambolaki na ba musicien na bambuta o abandaki kotambola na ye yango ebandeli tokobandela na message ya papa Mfuma Ndongo oyo akendaki kobimisa kuna na Lubumbashi koloba ete maloba na bango oyo nyonso bakolobaka biso bato ya presse tosalaka molende po ete tozwaka yango mpe asalaka na 1989 wana ete papa Tukemboso papa Gobe bazwa makambo nyonso oyo esalamaka to elobamaka awa na Nkamba pendant 5 mois. Na rédaction papa Asumbe batu basalaka kuna kokoma makambo nyonso oyo elekaka na 5 mois awa na Nkamba yango
introduction ya ngwana na sali tokosenga na bato ya presse ndenge nini papa Fumalongo asengelaka likambo wana ke biso ba journaliste disons que biso bato nyonso ya presse tozalaka attentif na ntango maloba ezali koleka tolandaka toyokaka yango lelo oyo tozali komona na papa Simon Kimbangu Kiangani topesi bino nzela presse Oyo nakanisi na mboka ya Shaba pardon na mboka ya Lubumbashi na region ya Shaba nakanisi moko na kati na biso amoni esengo na tine ete tata Nzambe na koli ezeli mosantu apesi biso oyo kokaka kopesa bana biso dekama moko etikali na yo na ngai okanisa ndenge nini ye tata Nzambe andimaki ete akita wana se ajwa njutu na mutu asala ndenge mutu akosalaka kwata yiba na lisusu te nde ye azali Nzambe nakolobaka mbala na mbala koza komonaka mama Ndumba oyo azali na ngai akamati eloko moko ati pembeni na monoko na ngai kwata liloba moko te ekoye na mabele ye alingi ete maloba manso nga nazali kopesa awa eyingira na kati na enregistreur wana ngai nakoki kokufa kasi makambo matikali oyo mosusu azali kokomaka manso nazali kolobaka bakomi yango na kati na mokanda omoni baphotographe batundi po ate bazwaka bilili na ngai batikala na yango oyo cinéaste ube cameraman ye azali kozwaka bamouvement nyonso tu nazali kosalila azwa yango meme soko nga nakufi bokotala lisusu babilili wana ezali kobouge ezali kosala makambo manso kasi nazali te nasi nakendaka lokola bamonaki na sinima makambo alekaki na 1960 awa ntango toyaka kozwa njutu ya papa bomoni yango na 1980 na sanza ya octobre na ntina nini bomonini yango pamba te ezali kaka likambo esi eleki kasi mokolo mosusu bana na biso bakoloba ete ntango ya kozwa njutu ya papa tala makambo alekaki bato mosusu bakondima te kasi balakisi sinema bato bandimi ndenge tozali kotongaka biso na kisasa ya solo batata na bamama tozali na bobandeli tozalaka na biso bato te makambo ebele mazangi biso natala ndako bozali kotonga awa na nsima moto akopesa bino lisalisa azali te biso lokola balobaka na français tozali na vache mare te tozali na moto oyo akopesa biso te kasi biso moko tokomisalila. Merci. Wana introduction tosali ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani lelo aza kotuna biso makambo oyo ya 5 mois to makambo nini bapapa balobaka et surtout ya kotala na mai oyo mazali koleka na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu manso tozali kozwa force ndenge ye moko papa Fumalongo toyokili na message na ye à partir ya presse tozozwa bilili nge bapapa tozali kozwa baparole ya bapapa nyonso yango mpe tozali kotia sika tokoyoka makambo ya papa Fumalongo papa diangi ndako ntima esika ye alobelaki avenir ya lingomba na bango to lingomba ya tata Simon Kimbangu turbulence
oye kokota na kati na lingomba. Turbulence oye kokota na kati na lingomba oyo ke na ntango wana bango bazali te. Turbulence wana ekobanda na biso bandimi koloba ete tokobosana mibeko ndenge papa sali introduction na yango, tokobosana na makambo oyo batata batikeli biso. Mais papa Mfuma Longa alobelaka yango ete turbulence wana to makambo nyonso wana ekobanda nde na ba mouvement ba choral. Influence ekouta epa ya ba tambolisi to ba mbuta ya ba mouvement to ba tambolisi ya ba mouvement koloba ete influence. Na influence wana ya lobelaki papa tango akoloba boye apesi pa yo mokonzi. Yo mokonzi tango ozwi likambo yango oke kotransmettre yango na bana to na bakoriste. Papa alobi boye, papa alobi boye, mais enfin donc alobi enfin, donc on minimise parole ya papa wana. Tokolanda ngo na mokolo mosusu po tomonaki ete oyo toza kolobela ekozwa biso ngonga molai. Ata mardi ya semaine prochaine bongo tokotia likambo ya influence. Mais papa yange nalobelaki yango ete makambo nyonso wana turbulence ekokota na kati na lingomba bino moko bokotala à partir ya l'an 2000 ans. À partir ya l'an 2000 ans turbulence wana ekokota makasi na kati na lingomba. Ezala bambuta ezala biso bakoriste alobelaki yango ete mbala oyo baza kofinga ngai Diangenda baza kofinga nga, baza kofinga biso nyonso misato, baza kokritike lingomba, mais bazo salela yango na ba journaux, bazo salela yango na ba lettre anonyme, rare na radio. C'est na radio sensi rezali bakubanga muke. Kasi na mikoleko ya partir à l'an 2000 ans bokomona ndenge nini makambo yango ya bakritique ekotikala susu na bajournaux te ekokoma na ndenge mosusu, mais à partir ya l'an 2000 ans yango tango wana biso bandimi tosala attention na makambo nyonso wana à partir ya l'an 2000 nde ekomonana. Kasi biso bandimi bazokebisa biso ke boyebaka mpe na ntango wana soki makambo yango eleki elakisi ete na ntango wana bakotya biso na muyungulu po ete bakoka kuyungula biso. Donc wana nde introduction oyo nga nasali soki totali na kati na lingomba à partir ya l'an 2000 nani toza kotambusa biso turbulence ezali to ezali te makasi ba réseaux sociaux wana koloba te sikoyo tolanda ye moko papa Diangenda ndenge alobelaki yango. Kibaki oye nakanisi na mboka ya Shaba pardon na mboka ya Lubumbashi lesese na ngai ya 1978 septembre totala kaka esika tozali kozwila eloko moko. Eloko nini ezangi ntango oyo nini
tata na ba mama eloko moko izangi sika wa mbula Solar akendake kumela na ye masanga ake kutumba moto wanazalaka na ye biloko ndenge na ndenge kabatira kaba lapin ba antilope ba léopard ba lion biloko nyonso tu wana bizikaki na moto sauf mbuta muntu tutu ndenge abongisaki ndako na ye kasi likamomoko ezangaka bondimi soko ezangi na bijalili bondimi wana ezali bondimi elukuta tutu mutu na mayela tanga wana mukolo mususu ayayaya soko batumi moto wana ngana kukima nanda kuna ngai akimaki nanda kuna ye kasi la fena ye monana ka bamba tia zanga kama yele bolingo mibeko misala tozal ko pesa ka yango mokolo na mokolo bamba tia zedi tango na yo yango na soko na zala ko lelaka to kota na banzila ba tumususu te to tambula na nzila yo to tambulaka batu batioli yo batu bafingi yo batu bamenase yo kasi pambate omemi solo nzambe kusalisa yo kaka donc esika wana batata na bamama makambo mazali kujila yo na sima oyo tozali yango ezali kaka bobandeli tozali kokenda na l'an 2000 makambo nini makozala période ya triage période ya componnement papa te kasala soko zaliwana seswa setu seswa bana sesolo ezali lokola ndoto nzembo ya kala bamise boyibi yango malamu nzembo ya kala tokoyembaka yango lisusu te emingi mpe ondiri tosi tobusani yango mibeko bolingo mibeko misala makambo maluba makana yango banda kala kasi de letango tuzala kopesa confirmation bolingo mibeko misala makambo si maluba makabanda kala nempane ni tuzala ko kujila be letango yo likambo na likambo ezala kana tango yango ya solo tata na mama ya digorolo mwana na bango misu munene kasi bazali ko bitala tete bango mibali lisusu misu na bango ezala ka ndenge moko na mwana kasi bakendaka na nganga tokuluka banganga ndenge na ndenge oyo penza kozala arbitre ayako arbitre bisu elikambo ivwadilo na nkata uza kuluka kasika kwenda kuluka nganga kimbangise oye c'est-à-dire ndenge bakulubaka na biso kukufa misu ezali vraiment mawa arbitre nayo ezalaka kasika wana kasi yo lingitika akenda ko azalanga arbitre pote akatilanga likambo
mahwa ya solo makamwana makoko mwana nakati na mukili mwabisu mazairi te pamba te awa de izalim na makambu maso kasikawa soko kiba radio mususu ndenge bana nangai na Canada ba telefone nga na lelo na butu bango balubi papa tozala kutala kaba image ezala koleka na mbuka na binu ya kisasa balakisi bango bibembe mususu bangulu baza kulia kabango na kati na balabala na ibite soko bomoni makabandenga wana pate ba minimiser bisu de terenano bango wa 5 ki indépendance soko bazairo baza kuleka kuna na balabala kuna na Canada soko bomona vous êtes zairo oui zoba malheureux que vous êtes. Vous venez fuir ici. Rentrez dans votre pays pour qu'on vous tue comme un cochon. Anzambia mien. Bana bamoni mawa, bana baleli. Kasina makamwana mazani ndingona te. Ya solo. Makamwana mayaki. Kasima sima lekini mango. Izara kaka courant. Nzambe na bisu akobongisela bisu kaka. Sinon kuna na poto bango yon so baza kolakisa ka bango bililingi ya makambo oyo oyo monanite kasi pamba te tozali ligololo biso na biso mazali na libanda donc nganga alobi nanga likambo te mutu na moto kaka banda ko mite moko iba nani wana ligololo etalatala yango nani wana enganga wana nani kusenga bulimbisi tangu na biso solo ya kusenga bulimbisi si kuki soko nazali kobelela tozala bana na mbeko tozala bana na bolingo tosala misala ezali ntina pamba te makambo wana mazali pasi makambo oyo misato oyo solo soko tobatili yango wana nde kosepelisa biso esi elaksi bopesani mingi ndenge bato oyo bakomaka na bajourno me byangenda asali boye soko tali likambo ntina izali wana pe boluka te banene wana bazala kokomaka bato oyo tomibengete ngai kutu na kolo yezo tokookanaka soko na yena ndako na ngai mama alambi soko nsizi soko mfumu watotuti na yezo kristo tango kulala akena yena likolo atiki ngai pamba te bameki bote basala ndenge biso sala bazala kukukote yangwana bongo ya muyibi lobe babenga kenga muyibi sikasikawa nazali tususu muyibi te pamba te bisu na bango to kusala kantsinsani bisu na bango to zala kusala kantsinsani donc ngai muyibi magororo misato sikasikawa misu na bisu nyonso tu izali dibanda. Alors arbitrage toza kolukaka nganga oyo kolubila bisu solo pamba te oyo yaki na talatala amona kinde mwana zana yena maladi te nganga wana mona kyango malama kasi mpotasho mbongo na yeye alubi bo bwana na ba bwandi sindenge kadisa kaka digoro ndinga bwandi na kati na ba kadisa kaka ndenge bazar kutala pai mususu te soko na beti ngunga nga bofungula bisu kanisa kaka na digoro ndinga bwana soko ndenge nini wana donc sika wana ba mama na batata ayaya ngai na bango tukutani na balabala na ngai wana na imite ayaya na ndenge na mpasi yo bolaksi ngai okubongo na nzila mususu okenda wapi nganga pe ateleme na talatala tabaka tabona ayaya
akulia mbongo na yeye sana likambote akulia mbongo na yeye malam penza tango bakuluba kasi misu na bini misati dalika kalulenge moko lumitala bini ya solo kamisu na yeye mabimi dibanda ya kuvimba yanga itata mpedi susu izalina dibanda ya kuvimba mama di susu kasi vraiment nganga ya taraka nganga ya solo bandini ye kasi tango limina bango izana ngo maladi te mutamutu asalaka bino lenge wana abo jungi sala bisu mbongo do te boyaga kuluka ngaye riye na fe mbongo nanga na china mabenga na kupimisa lisusu te tukutala nganga ngo fajo ye ya mwaye zalite kitu sene mitima bana ya papa tota mwana lolenge moko penza ya kukamwa batu akujwa kambongo soko ngana jwa kambongo ndena yivite ndengena tungi baba ndaka kasi papa alubakete nazali na mbongo te kasi nazali na nani bana yango banani donc ngai soko mutalumi na yena ngai nakendeke na mputu bapesa kanga mbongo secret zali sikawana ndela pesa mbongo gratuitement kasingana kayi na putu bapesa ngai ata iloko te pamba te bayibi maramu oyo soko te pesa yo to ju perte ba moni ngai nazali perte ena pesa bango raison soko bapesa kanga yi tangu susu ndeto kubundira kango tika na bomba mwamuke nagenda kusumbira ngai soko iloko nini ngai nazala kana tabana ngai mokote susu oya papa okumoni yango te de papa ke kusala telle concession chi bangombe na yokuna oya diangenda ata mwana ngombe moko kutana na yete biloko nyonso tuzali ya mwana ya papa simo kimbangu bisi nyonso tuzali awa eloko wana ezali sauf elamba soko bopesi ngai ye na lati pamba te nazali na mbongo kosumba elamba te kasi moto apesi ngai ye ali na lati mpona nini papa alobaki ozali na bana na yo ozali na yo pauvre te ndako oyo botungi awa na kati na kisasa me bato mosusu bakokufa kaka pene na mpona ndako wana mingi basi baleki mama mpona nini olekelewa naokaki jwa ndako wana mpona yo kaka vraiment yango wana naokaki jwa papa simoki mbango beti ngai kanda kosamba na pardon na yo kusenga bulingisi na because ngai nazali awa nazali kudia kamfumbo ilamiringa mama mvete yo kumi kuna ndenge nini pardon papa soko tikinga inakumda pasi yo kakijwa donc yo zala kama tumala mute ozala kama tuna ngumbe solo te omoni ba twazala ko pesa mbongo alo ya solo mpate wala kisende yo muto zala kana mbongo sika wa bo jila wana pardon kujilisanga ite tala baninga kuna baninga wana bakendela kana njila mususu yo kay njila na yo ya jwa liana nujwa na yo soko mikolo boni ebilo ko ngope kuzala kaka toujours ya moto tikana no moto kitampata ole wana te tuta kaka ndenge wana yango izalo kupila na nzungu ale batiyo na monoko mwaibla kujungisa ngo ezalite ekayika kakuna okomona pasi kasi mongongo ndo yango yoso tu hemele lisusu te soko bakamati biloko musuba yokulia kaka kasi ya moto na moto okuluka sika wa moto moko atendre fena yo ba mama na batata toke sabutima na bisu tango na bisu yango oyo mota moto atala mikuna asa kujila kana yako lala kampongi na ye ndengana yo tala kabamisi na ngabaza kututa kampongi mota tala miwana asa kutalaka mbula zale kuya mbula wana tango kubete na monine solo mpasi kuzana kati na mukili tokuluka sika kubumba na sika wapi
timana di bulu ne kuna mbule ngo pe uyela ndayo kakuna donc bolingo mibeko misala nde makambo kitokwana yo sadi la yango pate olonga ngai na kokenda kana ndako na mutu soko na vidi kambu bakonji na ngai nyonso tu na kati na mokili nazale na mokonji moko enemite soko bango bakozala na ngai enememe ngai te ngai na kuzwa na dikambu na mutu te na kusalisa bato nyonso tu olinga ngai te soko vidi kambu yaka na kusalisa yo yango na soko na salisi yo na pension yango mbaziki nanga futa sio futa na kufuta ntala boni kanisa kaka dikamo nini ngana kusalisa kaka kati zali nyongo okumi kuna obande kukomba kamikanda ya ndenge na ndenge yo kanisa wo veti lukuta dikambo isili kasi na zingana baluba kengote na zingana 20 na karisi verset 17 esika wane oyo akukabula ka mampa ya zelo kasi nasuka haye tangu zelo kubime pate o mashango na susu na monoko ekumi pasi Proverbe 20 verset 17 na kanisi de kambongo izali pasi batwana il faut mutwana asala kaboye asala bisu soko yoko pesa ngai loko malamu ndi nasala yangu musala pamba tena yibi malamu ete soko na ke kusala yangu musala na loni donc c'est quand on a tout qui s'amène à bino botia na mutima na bino di kolo te papa tangu susu boye papa lelo na za kubundela kama kambo ma réhabilitation ya papa pamba te ndenge esi salambaki metosidi sina note pamba te dossier complet ye na note yango na tuza kubunda nango itumba pote to ba pesa bisu dossier na bisu moko ba kupesa te il faut ba konjika kabaluka nani mokonji oyo baleki na sina lubi na bango nyonso tu pamba te yango izali officiel il faut dossier yo wana pe toujours yango officiellement yango tuza kubundaka alors soko bokine na kaina ntele na ke kumandie ou bien na ke kulubarikamo de kamuna ngai wana soko ba pesinga ina satisfaction te ezala mution so kuzala makonji na kada kutungu sai mpona iloko wana na bandeki lelo te depuis 61 mbala libosi na kenda kina putu première chose na senga kina le roi Baudouin ezala ki dossier à papa na 61 lelo d'ailleurs ezali le 27 octobre 1991 mokolo yo mbala liboso na chiaki lukolo na ngai kuna na terre sainte na Israël lelo le 27 octobre avant de nakenda kuna na senga ki liboso dossier papa na 71 yo 71 na senga ki yango lisusu na 81 tokende na putu na ba musicien na ba mama mikala na senga ki yango lisusu et sika tozale na 91 yango nazar ko réclamer pamba te tango zalo koleka mingi balubi na ngai bato yo surtout basalaka condamnation ya papa bango nyonso basi basila bapesanga dossier yango nde toza kobundela baréhabilité papa makambo na biso masili ndako na biso ya mokoto obanga na bino te soko papa kulutu yake nde tosite okoti yango donc likambo ezali lisusu te sika wana bokoko kosepela ya solo bino nyonso botiaki maboko mpate bosilisila biso ndako wana nalobaki likambo yango na butu esika wana papa Simoki Mbango azalaki kolala na ye na libanda leta ye kopesa ngai yango ndenge nini ye leta yibilaki
soko apesa ke bango ndakisatene bakoko yiba isika wana te mise penyi bakeko ale belo pango yango yo isika mapepo yo vraiment mai na bai ya kasi balenge mwana papa simo kimbango te or que secret sika bakeko kundula bele sika wana butungiri ndako kimbangi sio ye tika vraiment nzambe apambola bino pamba tedi kama busali ezali découverte moko ndenge mususu sino mawe yo samazela kuleka kitu samitima pesa kaka mabondele makasi pote tolonga yango tokolonga na biso kaka tozana nyonga na mutu te na sidi sikawana pamba te mukongo pia musela mwapasi na kai kusere pose yo ale ko commencer défiler na za kujunga kaka sika tokani wana isika wana papa byangenda lumi makambo ebele oyo aye kozongisa makambo ya réhabilitation à l'an 2006 nani bilaka ekokani to ekokani te wana l'an 2000 te démarche ya papa bandaki kosala na ntango wana papa mfuma longo papa dengenda kotema lobile te bajournaux eza kokritike mikanda baza kokritike kasi oyo babandaki kopesa bainformation wana bajournaliste bazalaki ka biso bakimbangisi eza boye te bake kopesa batitre un peu difficile moto oyo aza na kati na boîte te adévoile secret oyo eza koleka na kati fo kaka ntongi donc lelo oyo à partir ya l'an 2000 bajournaux wana bamikanda anonyme wana eza kofinga bapapa to remplace yango na nini na réseaux sociaux sitoyoki chapitre oyo papa lyangenda apesi na proverbe 20 otangila biso yango nani papa elebe soki osasila moke likambo wana nyonso ndenge eza kolobama ezali na nzela oyo papa Simo Kimbangu Kyangani mokolo na yenga alobisaki biso mingi yango biso na presse totalaki makambo nyonso wana bisika papa Mfuma Longo alobelaki esika nini alekelaki na manso oyo papa Simo Kimbangu Kyangani ateyaki biso na mokolo na yenga bongo na l'an 2011 na le 3 octobre na Mbanza Ngungu makambo nini elekaki réhabilitation papa Simo Kimbangu oyo esalamaka na Mbanza Ngungu papa dangi na lobila yango bien ezali nde mokonzi ya mboka ye nde fo apesa nzela tolandi te oyo ndenge esalamaka na Mbanza Ngungu na biso moko na lingomba to leta mtapesaki nzela leta donc bamisi toza na niongo faki oye toza na niongo makasi se papa azoloba ntango nyonso bino babandaki kozala mpona nini ceinture eza boye te donc ceinture fo ayeba makambo nyonso oyo ezokoleka na nzoto mokonzi na ye papa elebena nakomi na esika wana te bokangana mpe kaka na papa de Gaulle bosasila biso malamu wana esika wana oyo mampa mabungu byekomi nini lelo zero na monoko nini ezoyesa biso zero na monoko na mokolo na lelo bareseau sociaux papa
papa Fumaloga Kebisaki. Na kombo na tata mwana tata Mario Mosantu. Ekoma biboye bilei oyo moto azwaka na moyibi ekozalaka elengi kasi suka ekomaka lokola zelo na kati ya monoko. Tozongeli na kombo tata mwana Molio Mosantu bilei oyo moto azwaka na moyibi ezalaka elengi kasi suka ekomaka lokola zelo na kati ya monoko na ye. Na kombo na tata mwana tata Molio Mosantu. Papa, merci pour na rappel oyo maloba yo pesi na biso ya solo ezali komonana na ntango na kala. Kombo na nkolo Yesu ezalaka pasi po ete otanga nkombo na nkolo Yesu bato bakufa kaka mpo na likambo ya nkolo Yesu. Et après soko balobi bakristo bazalaki bato baza kotiola bango mpo na nini kombo na nkolo Yesu ezalaki bazalaki kolinga yango te. Persécution ezalaki makasi plus de 300 ans te eye kokoma na baconcile de Nicée ya Constantinople ya Éphèse et ainsi de suite babani kotombola kombo na nkolo Yesu ete azali mwana na Nzambe. Alors ekoma na kati na mokili lelo koyoka moto nyonso tu na nkolo Yesu mais moto wana ndenge nzembo ekoyemaka bilanda moto azali na maji na ye bino bomoni ke ye nde azali na Yesu bolandi nzoka nde kwanga oyo ya lokuta yango nde ezali kokomaka zelo eza kokomaka pasi. Moto azali na mbongo na ye, moto azali na maji na ye, moto azali na nani yango wana ekoma bilanda bato batonda na kati na mokili mingi mangomba esopani kaka mpona nkombo na nzoka nde ezali nde solo te. Yango wana conseiller direct papa Zako asalaki thèse na ye na koloba likambo ya Jésus de Rome kaka likambo wana. Papa na ndenge pe maloba ye koloba mawa ya boponani papa Kimbangu papa na papa Diangena bakangisaki likambo na lutendele mangomba eya posoko makamana eyete moyeba pona bato ekozala te malheureusement tala mangomba ndenge tona e bato wana ezala pembeni baza koyokana na kati pe na libanda kwanga ya lokuta etondi na kati na bato pona nini babebisa mosala ya tata Nzambe. Lelo mpe toza komona depuis 1921 yo loba likambo tata Kimbangu faut pas boma yo, il faut mona passe persécution 150 000 martyrs, plus de 27 000 déportés kaka na likambo tata Kimbangu ezalaki soko kaka olingolo oloba komo ya tata Kimbangu il faut pas kotanga te parce que baboti baza komona ke oza kolukela bango pasi. Bakimbangu bakomi ebele bangunza bakimbangu bakoma ebele penza kaka pona tina mene bandeli bazala koyeba yango te. Yango wana ti mokolo mwa lelo kwanga ya lokuta ezali kobongwanaka zelo ezali kokomaka pasi pona nini ekomi lokola commerce ekomi lokola bato bazali kozula yango moyen de vivre. Papa Diangenda na 1990 tango ye akendaki na Genève pour la première fois asali na le 4 novembre 1990
abetisaki miziki moko ya kosakana te ya makasi fanfare nyonso tu ya Europe na aéroport à Genève mokolo wana voilà pe ya conseil écuménique pe ebukanaki ntango ye abeti miziki makasi après ça adieu avion ti aye kokoma na Brazzaville asali kaka 24 heures asali 24 heures à traverser na Kinshasa asali 24 heures à traverser akei na Luanda pe asali 24 heures aye kozonga le 8 novembre papa atikalaki koloba likambo wana oyo bino bozali kokundola ntango bino boza kokundola makambo eza komema biso bato mosusu nasalaka mwa parenthèse moke papa aye koloba eloko na bino bamindele bakendaki nango tosi tozongisi me tala nano elambanga na lati totali elamba papa yo lati elamba ngeli tout ce qui brille wana lobi yango na français tout ce qui brille n'est pas or bokomona bato bakobima moto mosusu ngeli on dirait vraiment mais tout ce qui brille n'est pas or bokangama kaka na sol yango wana toza kokangama na sol tekino mokolo malelo papa kwanga ya lokuta ekomi zelo bato bazali koloba na bareseau sociaux baza koloba na bajournaux na banani nde likambo oyo papa Diangenda tikaki yango na lisese yango mpe arepetaki ya tout ce qui brille n'est pas or yango biso toza komona ndeko moko apesi maloba abi mais le 2 soki biso tokomi mardi journée ya mardi on dirait tata mokonzi abule papa Lemisanga avec tout le très respectueusement papa mais théologie oyo ezali kobima na nkamba na mikolo oyo eza kobima na nkamba ya ndenge mosusu biso tobosana makambo oyo ya Adam na Ève moto moko alobaka yango lisusu te aucun pasteur ne prêche ça tolobaka yango lisusu te mais ndenge nini papa azali kokondola makambo oyo maleka mpe azali koyebisa biso mpe makambo oyo mazali koya ayebisi biso makambo ya Adam na Ève ake kokundola yango na mozindo mpe ayebisi biso makambo alayi so makambo azali koya solo azali tata molimo mosantu po nkolo Yesu alobaki ete molimo mosantu ntango akoya akokundola bino makambo oyo maleka mpe akoyebisa bino makambo mazali koya bato nyonso to babia identité nde solo ezali na biso na nkamba makambo ya kwanga ya lokuta ebanda ekoma zelo te mokolo malelo bato mingi bible mpe eselakisi biso yango clairement te na ntango na suka mozimbisi ya koya akosala bipale ndenge na ndenge bato bakokanisaka ye nde moto aza na solo nzoka nde aza na solo te mozimbisi yango na bazimbisi bakoti na kati ya lingomba bazali pembeni kaka po na koluka kopikola baponami na nzambe soko bango bakokoka ekomama papa soko yango emonanaka te makambo tozomona na réside tozoyolanda na bareseau sociaux mpo ezali soko yango emonanaka te me bakoyeba ndenge nini ke yo ozali nzambe aloba ifo emona lokola yango emonani sikabo ekomi kaka le triage yango wana papa merci mwa commentaire moke tozalaki ya kopesa na esika wana na komba tata mwana tata moyo mosantu. Merci papa elebe koki kozonga le merci papa ayimbisi nzembo nkolo na yenga tukilwengela donc asali biso rappel yango totie maloba nyonso oyo ya papa Diangenda solo maloba tokotya sikoyo oyo ezali eke papa Diangenda ndenge amonaki makambo nini ekomonana a partir ya l'an 2000 yango mpe toza kovivre lelo oyo yango tozali kovivre lelo oyo solo ndenge toza kobimisa yango po mingi bayebaki yango te me biso
tozali kobimisa yango ke oyo tozali komona lelo oyo tozali kokritike papa Simuki Mbangu Kiangani koloba ete batata ntango ezalaki boye te batata ntango ezalaki boye te nzoka nde ezalaki bango moko balobaki a partir ya l'an 2000 sikoyo tokoyoka moke ndenge nini papa Mfuma Longo alobisaki biso bamouvement etamboleli na biso mpe biso bandimi ndenge nini tokoki kozalela na mibeko nyonso oyo papa alobelaki mokolo na yenga carte ya mondimi carte oyo ya leta e biso bandimi ndenge nini tokoki kozalela po ete seswa wana tokoseswa ye alobi na suka ete biso nyonso tokosepela wapi oyo baponami bakosepela wapi na Yerusalemi papa Saidi Mebune ya Yerusalemi yango wapi awa kaka na kamba bo topesa nzela ngonga mpe ezali kokende mpona ntena na mosala c'est-à-dire namoni nde mosala mozala na biso na plateau soko masango yango tosilisi yango avant sa milite ekomi nanga mpasi nakosenga na bavolontaire pamba te namoni nde baoyo kona batikala kona nakanisi bazali 300 bon naoki nakanisi bakokana na bango na mokolo ma misato alors soko bango bakei ekomi nanga mpasi masango wana mpa totobimisa yango soko na bao wana bazali kuna ebe lubete bakolana na bilanga pamba te mosala wana mosala monene nakanisi bokobosa na bango na kolia te vraiment bazali na mosala soko okei kona osepeli kaka tolongoli déjà nakanisi 17 hectares mais tokomi nanu na la moitié te ndako elingi kutunda ndako yango molai ndako yango ezali 60 mètres de long sur 15 de large alors tosali déjà la moitié wana nakanisi napesaki bango nzela mpo ate batia batolo lelo mpo na mbula soko masango ebali koyelaka lisusu mbula be mpasi lisusu wana donc vraiment na kati na mikolo bamama batata tokokana na bilanga bamusicien lokola tokokanaki est-ce que ezali kaka lisusu ceinture papa natuni kaka te ceinture papa oye otali bamusu bandimi te pamba te ezalaka lisusu oyo ezalaka ceinture papa oye otali ntango wana ezalaki ntango oyo eza lisusu te ceinture faki oye me mpola nini papa alobi ke oyo ezalaka ceinture ya papa biso tonimi oye tozalaki kidiba tozali kaka wana esika wana biso bamusicien tosala attention soki totali oyo eza koleka lelo na faki ezala lisusu te ke tozonga na esika wana ke papa Mfuma Longo aya korepete ke oyo ezalaka ceinture papa soki papa alobaki ndenge wana mpo na nini biso bafaki mpo na nini papa Mfuma Longo alobaki ndenge wana mélange mais mélange wana esila alors c'est soi bon biso ndenge tolobelaki yango tozali kaka korepete ndenge papa Mfuma Longo abandaki kolobela yango donc soki tozali kotala oyo eza koleka lelo faki kaka te na bamouvement nyonso tolinga te ke tobengamaka tozalaki bafaki ceinture papa totikala so ceinture te tozalaki bagauche tobengama lisusu te ke tokoma badroite alors eza boye te donc papa Mfuma Longo alobaki
Utango ya lobi ke oye zalaka sentira papa oye bisope tondimi oye. Toko ndima iloko wana? Oko ndima ngote. Alors photo longola likambo oya mabe oyo tokotisi na kati pote tozonga na motema papa mfuma longo. Eza boye te faki kaka te ba mouvement nyonso tozokomona tolobelaki makambo ya turbulence na kati na ba mouvement na ba chorale nyonso ezali kaka biso nyonso me papa mfuma longo alobelaki yango ndenge alobelaki yango a partir dans 2000 alobi eke soki tozokotabola na ndenge mabe c'est soi tout c'est soi bako koyungola biso atami donc ko c'est soi wana c'est soi elakisi ete ata kutu eloko ya mabe ekokita te na se oyo aza nango posa ya mabe nyonso fo etikala likolo oyo ya malamu nde bango nde bakokota na Yelusalemi na nkamba esika wana biso tobandimi tososola papa alingaki koloba nini papa mfuma longo papa dengenda alingaki koloba nini o periode yango mpe a partir ya l'an 2000 ya nani wana tokoboya te po ye papa mfuma longo alobelaki yango tokoboya te continue na yo papa oye okana oye ezalaka ceinture papa oye bon ezali vraiment malamu nde topesa maboko mpo ate masango wana masila soko boye te vraiment tokozwa esheki pamba te yango soko ekamati humilité ebandi kobimbisa lisusu ya ndenge mosusu alors wana nde ebebi nene makambo mazali kaka tila ngai nano mwa moke batata mpe bamama oyo bakokende na nkamba soko otuni papa lakisanga buku na yo ngai nakamati buku na ngai ya mpako ezali na ngai na poche kimbangise na kolobaka na bino mbala na mbala mokolo nyonso okotambola mema buku na yo biso tozalaka bato na mibeko bato banso bakokende na nkamba kambata buku na lingi te nde moko akende na nkamba azangi buku ekopesa ngai sengo te mutu nyonso tu akokende na nkamba mema buku na yo soko futanga mpaku futa mpaku na yo na lingi te bakende kokanga yo na nzela esalanga soni epuis biso tokokendaka na liste baliste nyonso tu ya bato wana bakokende na nkamba nalingaka mingi nde ekuma na ndaku totia kashe koloba te ndakenda komeka severité mingi za na nzela sikasikawa soko za na buku te kokende na yo te komeka te pamba te okotikala kuna okoloba batiki ngai awa ezali fote na bango te me pamba te ozali na matoyi kaso ndenge na yo kooka te tokokani tosi tokokani futa mpaku misoko futi mpaku kamata buku na yo tia na mabenga ngai buku na ngai ezali toujours sika meme nazali na kati na ndako nazali na buku na poche nakendaki na Bruxelles na memaki buku na ngai bakutunaka ngai yango te kasi nakomemaka pamba te ezali mobeko bobatela biloko na bino na bapoche bobatela basapatu na bino bokoya kolela te o papa sapatu na ngai bayibi esika yo ovandi tia mutu mosusu azala na yo wana ngai nalingi te nsima na mabondeli papa bayibi sapatu na ngai bayibi mapapa na ngai bayibi portemone na ngai esika bokobima nsinsani chaque bon groupe bokamataka bato soko mibale soko misato batikali kuvanda wana botala po ate bakamata basulie na bino te pamba te mingi toyaka awa tokoyaka na la chasse ya koyiba biloko baninga momo kona yendengi mono mona kuntala mona kungiula ebuku de ko deyi ntango alembongele pekake buku de mono songele buku de bindene yamo kwa konso wana ngene buku tu ko dena mona buku ko nanati mono mona kizola kondo meleta kambake di ambo kizola boko kiyolo ko buku ko kansi dia ka kona natingi gani etuko butokala ko mfutu eh bien
mambo manzambi balongelenge bawiri to balonga mawonso no baizi bonga mambo mama matadidi badio jamu nzambi kansi de kituko ne jamu de muntu kadi mi siku mina ya bayola bo beno bisiga tadidi kuna gatadino tokala besi mbanza yi muntu kan songe buku den e muntu kale buku nkatu ya basaselin sasa diambo baizi kungane rezo de c'est vrai ba mame batata beto to ban konsambu donc ko ko to wana ko na te buku de ko deleta kuvila kani doko mono konso kuna buna kungiula ka parezara tumona ni yako papa twale buku de ko eni buku nsamo na gana bantu bafunda tata simoni kimbangu talabi yani bakatele bantu ka bafuta ni mpako mundele bakayiza lwaki ko yani kimbangu twale buku bakagane buku mpako wafuta sadiri mwini ko bantu bana wona bawunini ba mame batata kala nga yibuku de ko de kimwanda kuvila kane ko de amudina sadiri to kala bakubama de ambo batulongela ko ngombe kinsuka zono munsuka to kala bakubama kadi ngizula mwana muntu yifina mane mututala mambo masona mambo na ntango mfile yina ani ngizula mwana muntu yoyo kelumbu ikala batate ba mama bugutuna ya fuliki aki bakaka mudira bena mudemne kami bantu kana bana bakisi kalamba do beto bakisi wanga pensamu itowa ngeye mono bubu ba ubana ngizula mwana muntu yifina mane bawo ilueki bele bo abona control sur basalwa to ale boku diako bot kona natingi bi carte beto bankaka katufutela bet mpasi to bakaka to sueka nkatu mama tata kuna mpaka zikala koko bukena vo betu kibedu tatamudila kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda bi carte bi na tufutila ngabyo ko kani negligence mu carte ka koko ndawa mbaya talaka tiboyi bukena vo tatamudila vo kani mpasi kana wete Yesu Kristo tulanda butu salu swanga zinsi sanita buza zingi bitabakulu tabu tayoka mundonga tauza ngidi zindoki konda batata mpe ba mama likambo ipesa mana kabiso banda le 1er janvier 1982 tozala bana na mibeko puis tozala na bolingo soko tozali bana na mibeko ezali pasite pate tozala na bolingo mais bolingo yango mpe kozalaka ndenge na ndenge biso tobengami bakimbangiste tala ndenge tolati na mokolo mayenga tolobanaki ete malamu nde tolata uniforme na ntina nini tolata uniforme naoki tata paster ndenge ateyi biso na tata oyo azali na groupe te akenda kuna yo ozala na groupe nini kuna kenda kuna à la fin de fin bamonaka nde azalaki na groupe te mokolo mosusu ezalaki awa na kati na matete tozalaki na buyambi ya mokonzi ayaki po ate tozala na libondeli wana ezalaki awa ntango mokonzi ayaki nanu te baoyo bakengelaka mokonzi batalaka nde biso tokozalaka na uniforme ebien basi bayibi bana choral olati uniforme oleki kaka mais soko olati uniforme te okomi na porte wana en tout cas nazali passer te bakundima yo te mingi balelaki mokolo wana na le 10 août 1980 ntango tozwaki mpe un président kuna na nkamba na kati na ndako na ngai boyibi nde tokozalaka na bato mingi oyo bakosalaka mosala kuna me mingi pamba te balataki uniforme te alingi akota bajungisi ye na baoyo bazalaka bato na sécurité ya mutamutu bajungisi ye me nga nasalaka jamais lakisa uniforme na yo bamoninga mosusu tomoni bango balati uniforme ebongo oyo ya yo batata na bamama ezalaka na likambo na ntango na yango soko lelo bakokotuna biso uniforme
nde mingi tozali bandimi kasi nakanisi vraiment mingi tokolela na tina nini tolakisi ebe jalele ya solo ya mwana tata Simoki Mbangu te na tina nini na ndenge na bijale na biso tolobaki ete tobimaki na libulu eske tozali kundimango mpenza solo nde tobimi na libulu nakanisi mingi na kati na biso te ti lelo bazali kundima na ntina wana te mutu na mutu soko aza na kamarade wana balinganaka mingi kulata na bango soko bazali kokende esika balati ndenge moko bazali na fete balati ndenge moko bakei na zando balati ndenge moko me okutala kaka bolingo wana soko ozalaka ndenge nini mingi bazali na bolingo ya solo me ntango mosusu tokozalaka na bolingo ya ndenge mosusu baoyo bazali na bolingo ya solo bazali ebele ezalaka na biso esengo soko totali bato wana balingalaka mingi ekosepelesaka biso mingi mpo na nini ntina ezali tokomonaka soko bango mibale balinganaka makambo mosusu mutu na mutu aza na bijali na ye soko moninga alingi komema moninga nzela mosusu oyo mosusu alobi te moninga ndenge wana te tolenganaka mingi soko tolengi nde bolingo na biso ezala tika nzela wana nga na okanda kuna te wana obikisi molimo oyo mosusu alingaka kozala mwa faible kasi ndenge na matei na yo abandi komona ete ndenge oyo nzela na bali kokende kamara na ngai alibi na ngai ezali mabe abandi koyoka soni nakanisi ya kojungela lisusu te voilà mondimi ya solo voilà bokamarade ya solo batela moninga molimo na ye mpo ate ezwa esika kasi biso bolingo mosusu ezalaka ndenge mosusu tozali kotalaka bolingo ya solo oyo ekomonanaka soko mpasi ye na moninga nde otali mpenza bolingo ya solo ndenge yango ekobimaka yango wana yesu alobaki ete ezali te nde baoyo balobaka nkolo bakoyingela na likolo me bango bakokota na likolo soko basalaka ndenge mokonzi alingi donc batata na bamama biso bakemanyiste ya solo epesamanaka biso mobeko banda le 1er janvier 1982 nde mbula oyo tozala na bolingo mbula oyo tozala bana na mibeko tokolataka uniforme tolobanaka na mokolo mayenga tolata ba uniforme po ate tokoyamba nkolo yesu tokolia njutu mpe makila maye tolata uniforme ezali kaka signe distinctif ya dibanda mais ezalaka très important nga nalati pembe awa ale bokanisi nde molimo na ngai mpe ezali pembe lokola elamanga nalati or ke na nzali na ngai na botondi na makambo mabe mosusu alati na ye uniforme te ta mosusu tokanisi eye azali na motema mabe te ezali ndenge wana te tolata uniforme bana baba Simoki Mbangu tolata uniforme basengeli na biso ete tozala bana na mibeko tozala na bolingo solo tolakisa bolingo ntango bolati boye mosusu bowati vert blanc mosusu bowati blanc kitambala ya vert na motu na bino ezali uniforme na biso biso tokolataka ndenge mosusu te soko tolati barobe ndenge badirija balati na bango kuna ezali uniforme na biso kasi soko tolati ndenge mosusu toci confusion et puis bato bakozwa biso au sérieux te
na ntango na kala tozalaki kolata uniforme te kasi banda 1959 tolati uniforme ndenge tolati awa soko okei na putu ekokutana bana na biso balati ndenge tolati soko okende na France okende na Belgique obie okende na Portugal obie sekaseka awa na États-Unis okende kolata balati ndenge biso tolati soko bamoni biso na elamba mosusu bamani kokama kasi ni nguma nini oyo ezali eloko moke kasi kutosa nde likambo ezali likambo nene kutosa biso kutosaka mibeko tozali bandimi pamba te tolingi nde tolanda ndenge nkolo yezu mwana wa nzambe azwaki batisimu papa simoki mbango azwaki batisimu ngai mpe nazwaki batisimu yo mpe ozwi batisimu tambola ndenge mibeko meli ngumba na biso mizali sika wana papa mfumu ndongo ayikokombine makambo misato oyo ya buku ya leta biso nyonso ndenge tolandi malamu mpe papa mfumu ndongo ainsiste ke oyo ya koya na nkamba liste na ntango wana ifo eleka na direction kuna epai na ye moko papa mfumu ndongo batie bakashe wana nde bavisa mpona kokota na Yerusalemi na nkamba biso nyonso tolandi malamu donc soki liste wana eza kashite te soki bokomi kuna na entre kuna mwaye bokota ezali te esikoyo ezosalama te ezosalama te ezosalama bamisusu lelo toza kobude SPC contrôle eleki ye moko papa mfumu ndongo papa Diangenda alobelaki yango tolandi te tolandi malamu donc c'est une tuile totungisaka baservice oyo ezalaki ntango tozali kokota na Yerusalemi basengi bino liste ozomonana ke te mouvement na biso bongo boyebi yango te mais tolandi yango malamu epai ya papa mfumu ndongo tozala identifie ntango toza kokota na Yerusalemi esikoyo leta atie makasi na likambo wana komona ete apartir ya mbanza ngungu barrière makasi mpona kokota na nkamba mais ezali biso te batata batikaki yango tolandi malamu po bamisusu critique yango nkamba yango bazokanisa yango nini babariere ebelebele boye te tolandi malamu papa mfumu ndongo oyo mingi bakokotaka na kati na Yerusalemi na nkamba bayaka na ambition mosusu bayebi ete bakimbangiste esika nyonso ya kotya eloko na ye azali kaka sur eke eloko ekoyibama te esikoyo awa na kati na nkamba makambo yango mabe ezomonana te papa mfumu ndongo alobelaki yango donc seul liteyi papa apesi biso ntango oza na portemone na yo batela oza kosambela bomba bien na kati na poche esika tokofandaka na bakamp toza groupe mobimba toye biso nyonso tomati na mbanza kasi totika ata bato misato mine wana kokengela biloko na biso tolandi yango te oyo mpe bakotiolaka babi nkamba na kala ezalaka ndenge wana te otiki eloko na yo kasi sikoyo donc eza komonana on dirait ke lelo oyo papa simoki mbango nkiangani aza severe te mais atie biso maloba si elobama banda na papa Diangenda ye moko alobaki yango biso nyonso tolandi malamu na ntina ya karte alobili yango mingi na Kikongo awa à part livre na biso ya leta carte ya mondimi fo tozala na yango ndenge auti kolobela sikoyo carte ya mondimi position nango nini fo tozalelaka nango kofutila yango eza boye te ezali teke obombi yango ozwi yango obombi yango esika nini fo kofutilaka yango
aloba nyonso papa mfumu alonga auti koloba yango mingi tozali eke oza na karte ya mondimi me ozomona kaka ete ofutilaka yango te l'essentiel bayibi ke naza na karte epe papa ozomona yango eke nazosala misala na bango eza boye te toza ebele papa mfumu alonga alobeli yango tofutilaka karte ya mondimi na ntina ya uniforme papa mfumu alongo auti koloba awa mouvement na mouvement bako identifie biso na uniforme na biso tolandi yango te tolandi yango te tolandi yango malamu alobi yango dirigeant ojeteki biso nyonso donc tokozala identifie à partir ya uniforme oyo olati oyo mwana dirigeant oyo mwana korekia oyo mwana jeteki tosala te eke l'essentiel bamoninga keke na ye na kati na lingo parce que identification na uniforme ndenge ainsiste yango tokomona yango pamba kasi ndenge papa akolobaka ntango nyonso discussion ezalaki na mikolo eleki soki oyo aza na choral dirigeant oyo aza na jeteki aza na grade ya pasteur soki bakokunda ye na uniforme de likambo wana toyokaki yango kasi identification bakoyeba aza nganga nzambe eza boye te alors na esika nyonso wana papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kiangani yango nde azali kolamusa biso banza manso tolobili lelo mardi ndenge papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kiangani alobaki ete mardi na mikolo na yenga alobaki ete mardi makambo nyonso ekolobama donc yango biso mpe tosalaki makasi na bato ya presse tozwa maloba nyonso wana ya papa mfumu alongo papa diangenda kontima yango oyo zwi biso ngonga molai sika wana bokolimisa biso tozwi ngonga molai wana koexplike makambo nyonso wana donc yango papa mfumu alongo papa Simoki Mbangu Kiangani ayembisaki nzembo na jeteki na mokolo na yenga eke tosala nini tukilwengela donc tozala na sagesse ndenge tozali na kati na lingomba tozali na kati na bagroupe na bamouvement donc tozala na sagesse na makambo na biso nyonso na makambo na biso nyonso ndenge toza kotambola na kati na lingomba tozala na sagesse makasi ndenge papa mfumu alongo papa diangenda auti koloba yango ete bato mibale balingani mingi balataka bilamba ndenge moko ba uniforme kasi soki moninga akomi na raisonnement ya mabe malamu yo te ya ye ntango aboyi na ye koyoka donc tika moninga wana tolandi yango makambo nyonso sikoyo yango mpona kosukisa papa elebe asengi aza na mwa commentaire moke akopesa ndenge bavivre na papa mfumu alongo na papa diangenda kontima tokolanda ye oyo azwi na koma na tata mwana tata molio mosanto eza commentaire ya moke kaka rappel na le 28 mai 1989 ntango bapapa babimaki awa na 5 mois na nkambo bakomaki na Kinshasa mokolo yango ezalaki mokolo ya vote papa apesaki ordre alobi kimbangiste nyonso tu oyo avote te akoki kokɔta libondeli na centre d'accueil te donc ezalaki dimanche le 28 mai 1989 effectivement bakimbangiste tosalaki tout pour que toyeba kovote mais avant papa azwa maloba atunaki
moto na moto ya votaki alakisa carte na ye biso nyo tolakisi carte ye mpe asepeli. Donc bapapa makambo botosi leta bazalaki nango strict eza kaka lelo te nde ezali makambo oyo depuis 1921 nde bapapa bazalaki koinsiste nango nasali yango ka rappel. Deuxième rappel ezalaki polemisanga nalinga mi koretenir badate le 17 mai 2001 mokolo wana mokonzi akala ntango ye akoti na centre balobaki bato nyonso to bakota avant mais kaka ye kokota na centre bao nyonso to bayaki retard lembisa ngai meme ata bana bapapa ezala bakonzi ya mangomba même secrétaire général de l'époque bango nyonso bayaki quelques minutes après mokonzi akoti batikalaki libanda moto na moto akolakisa grade ne bolekisa ye boyebi te azali boye aza non dehors basoda bazalaki strict. Donc esika biso tozali kokende ndenge bozali kokondola biso makambo oyo ezali kokebisa biso na ndenge tokokenda kokutana na yango bato nyonso tu tala moto na grade tala moto na rang na ye mais tout le monde dehors omoni mpe na likama carte papa ndenge oyo olobi mwa commentaire yango oyo carte biso tozali na yango lelo elobami makambo ya triage à partir de l'an 2000 c'est vrai période oyo mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu kia carte nyonso to croyant kimbangiste esengeli azala parce que toujours baka carte mais faut précision wana ezala pona nini carte croyant nyonso to kimbangiste il faut azala na carte oyo ezali na inscription ya mandombe et puis ezali na elongi ya tata Simon Kimbangu kianga po ba carte pe eleki mingi ba carte anga na sa Kimbangiste carte na ngai anga église de Jésus Christ carte na ngai carte non na tango ya triage carte oyo mondimi o ba bengi croyant Kimbangiste il faut azala na carte oyo ezali na elongi ya tata mokonzi ya bole bazalaka mibale te misato te azalaka se moko nde elongi na ye batali oyo azalaka nsima na tata Simon Kimbangu kia batali kaka boleka po papa alobaki bino nyonso to bozala nsima na derrière mo alors soki batali kaka boye bamoni elongi balobi azalaka nsima na tata Simon Kimbangu kia mais soko olakisi carte malgré ezali église Kimbangiste batali elongi abi oyo azali tozali na doute zala pembe zala pembe donc biso nyonso to misue la carte oyo ezali ya croyant Kimbangiste ezali na elongi ya tata mokonzi ya bole papa Simon Kimbangu kia tosalela yango na lombango po nzambe soki alobi ayebi mpo na nini alo yango kaka nazalaki ya kobakisa na kombo tata mwana molio mosantu amen. Merci papa Elebe okoki kozonga na ye o papa mosala opesaki biso ya koluka makambo nyonso oyo ndenge papa Mfuma Ndongo papa Liangi Ndako Ntima atikalaki korekomande na kati na lingomba ndenge nini tokotambolela surtout likambo munene oyo ye abandeli papa Mfuma Ndongo ete mipepe nyonso wana ya mabe oyo komema biso na seswa ye ndenge tolandi na message na ye papa Mfuma Ndongo papa Liangi Ndako Ntima ekobanda à partir ya année nini l'an 2000 tala renye nyonso ya papa Simon Kimbangu kiangani soki totali papa Mfuma Mbanza papa de Lungana kiangani tango nini ngonga nini oyo abandaki kotinda papa Simon Kimbangu kiangani na bisika oyo ye akokende te papa Mfuma Mbanza aza kotinda papa Simon Kimbangu kiangani
banda tango nini na 99 99 kokota na l'an 2000 l'an 2000 wana mupepe bandi ya makasi eza boye te toyebi ndenge nini le 16 août l'an 2001 papa Mfuambanza atiki biso pouvoir etikali epai na ye banda tango wana nzembo oyo abandelaki bana koreki kombolaki na kombola wana seswa te tozali bana tata Simo Kimbangiste ya solo akotalaka tango nyonso makambo ndenge nini ezali koleka boye te ngai papa